tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Eurotech TV dans votre émission Le Congo en marche. Le Congo en marche, une émission d'actualité congolaise présentée par moi-même, votre humble serviteur Jean Poyi. Et aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Jean Chimwanga Kabeya. Bonjour mon frère. Bonjour honorable Jean Poyi. Alors, Bandeko Balandi na yeb sabino toujours qui émission te présentant mouvement na lingala pour la compréhension congolais tout aïba oizo le kanaka tamboka na ye. Alors, on a Tozali, bon, on a 3 points à développer avec mon compatriote, Torolobel Likambo, Oetali Jekamine, Bateka Yango et Koma Yabapaya, Toronto Yeba Nana Somba Yango, Congo Azwani Navantuana. Deuxième point, Torolobela, solde de retraite, Yaba militaire, Oyo, papa, mon amour président de la République, Félix Tshisekedi, Oyo, Ayambaki, militaire, Nyoso, O Bazana Aja, aucun de retraite. Bon, Mangambo, tout cas, mon angoté depuis Tokola, mais bon, les Kisama qui na télévision, ils ont pour na tina nini, bengani batouana mbang pour na bengani bango, bazaki na posa au sala, monsieur bazana makasi. Troisième point, retour, il y a Moïse Katumbi. Donc, retour, ils ont prévu le 20 mai, donc lobby. Toeba koleka ndenge nini ekozala wapi akotela nzela makolo akotela nzela bus akotela nzela avion doyebika ka rozonga. Bon voilà, qu'est-ce qui est prévu pour la retour na ye ndeko nazongeli yo pona oyeba ndeko nani asomba Jekamine nani ateka Jekamine et puis ekendela maboko nani bon congolais pe azwani na Vantuana. Merci beaucoup donc honorable Jean Poyi. Na koye sabino keno Jekamine était kama mobimba. Était comme Yandambouté. Batekango à deux reprises. Donc, Motateka Jekamine est le président Joseph Kabila Kabange. Quand il a eu pouvoir en 2001, Joseph Kabila Kabange na asali ndenge mona na tata na ine baba américain babenga ki banguke azaba krapil asala ki ndenge mona na tata na ipo baibi makambo ya politique te. Tant waye aibi que Jekamine ndeza poumo ya Kinshasa et la poumo ya Katanga. Yé na lokoso ya mbongo atekaki la société wana en complicité na moninga na yemoko boye Dan Genclair. D'accord. Oh Dan Genclair yemoko alobaka kino Kabila c'est mon ami. Dan Genclair elle qui est marché ateki Jekamine na ba offshore ya île britannique. Ba société offshore ya île britannique. Tant ateki première partie na 50% ya Jekamine, ya atikali na 50%. Yé Kabila atikali na 50%. À 50%, à TK on a offshore wana et zaki na société moko ENRC. Oh baye à TK la ki 50% wana. En complicité la muninga na ye Dan Genclair. Siko yo tango à TK yango un an après. Le koso mbongo sali à TK on a 13 millions d'euros. 13 millions d'euros ye pona ye zaki mbongo mingi. Aye bagite que non mboka no zaki na importance ya koleka mbongo wana ya TK la ki. Donc mbongo zaki ni salaire ni ya lipa. Kanisa côté qui République démocratique du Congo natalo ya lipa sans oyeba ba ressources ni na kati ya mboka na yo tango mbongo wana saleli yango amoni ke mbongo esili kaka ye Dan Genclair wana ayobi sikoyo ndenge za wana 50% wana mususu donc ayeba ki atiki parti mususu voilà ayeba ki atiki parti mususu po ezaki jeune aye Dan Genclair. D'accord. Ayeba ki non il faut to za bato yo par nyoso po ba richesse nyoso ya Congo eza wana Jekamine. Aye a kuti sous sa Kabila a sengi abes que moi ezate que non et dans la société mo kazo le kaso une part des marchés sur le côté kabiso yango ateki yango na société ya Glencore. Deuxième société il y a île britannique toujours il y a île britannique tant ateki yango akelango de 50% ne 50% ekei yes ko Dan Genclair wana tant azui la totalité abi que da batumso moto basombaki oh ezaki batumso sote et avec la complicité il y a beaucoup Dan Genclair yes ko tango ye abi wono ngai po sta ba société à chaque fois ba na besoin ba somba ba matière première na Congo ba na contacter ye pour ya essayer ba que non Kabila za moninga na ye siko yo tango ba contacter ye ya yo lokwa na 50,000 balé na sina 50 na totalité so ka ndenge wana ngape na yebisu mutu mususu asa siko gera ba tuna ye oyo abi ke ngape na yebi mutu mususu wa ko somba par wana ya Jekamine. Totalité à Jekamine et comme ce que yo bato moto ya misato bo asomba yango Dan Genclair yemo konde mutu abendaki siko yo pa wana ya marché azu yango kaka na kati ya deux sociétés à ENRC wana
na Glencore wana. Donc bango siko tango bateki yango ba sombi ya sombi yango. Ye siko pona la revente ya Gécamine. Pona et pas ba juif. Alors il y a teki yango siko na primo ko non azu bénéfice il y a 800 millions d'euros. Or Kabila teki bango na 13 millions d'euros. Et ce qu'on a entre les deux sociétés, NRC, ils ont un bénéfice de 2 millions d'euros. Na kati ya marché la monta bateka kango ba ole ba bénéfice à 800 millions d'euros bateka ki société la totalité de société mais les deux parts ils divisé divisé à Dan Genker pour les deux sociétés il y a yé et d'ailleurs la société na yé mais après aussi que non il y a bato mosusu mais ndenga basala ka Gécamine ndenge Gécamine tout naka par an les deux sociétés et NRC il y a 2 milliards il y a bénéfice et au mosusu Glencore il y a 3 milliards il y a bénéfice. Donc, 5 milliards et bimaka na kata Gécamine. Voilà, chaque année. Mais on a un budget à Congo et quel Liban. Et Kendaka et pas naïe dans Glencore wana na ba société na wana o ya teka. Donc ce total bien en général ndenga teka la Gécamine, a teka on na valeur neti, il y a 5% il y a prix normal au Gécamine ezaki ozala. Ndenga tema pour la prix normal Gécamine azaki na ezali 5% Gécamine ndemuto, il y a sombela Gécamine kana 5%. Né on tomona kakeno batu na biso akatanga biso ba congolais nzale kota bana mboka balia ka susute bana mboka moyeba vivre ezate na katanga moyeba batu batanga classe ezate moyeba batu balia ezate po Gécamine nde muto nda olesa batu ya katanga Gécamine nde bande kolesa bana ya Congo toyeba ki keno potang mo buta tanga zalaki comme azaki soutenir na ba américain Gécamine wana ko tourner na Kinshasa moi vie zalaki moi malam mais tangu ya ye na lokoso na ye comme bazaki ba crépil bateki yango na lokoso na posa ya mbongo et au sala keno mboka na biso nyonso tolali mais par chance le quoi nzamba lingaka batu bana na ye ba eko découvrir ba minerais mosusu na kati ya mboka na so ya Kinshasa o esali keno le loyo to koma na ba mobulu partout na Kinshasa bo ba moni ba coltan ba moni ba cobalt ba moni ba zinc ba moni ba tin ba titanium na kati ya mboka na biso ba minerais eza ebele oyo keno soki to sangisaki ba minerais wana na ya Gécamine nde le lobiso bana Kinshasa to beta masolo mosusu mais sikoyo na tango nde tozali yo to ebite sikoyo papa Félix Tshisekedi ndenge ni akoki kosala po a récupérer société oyo ya biso oyo ye Kabila atekaka est-ce que tokozala na makoki ya kosomba su société wana ou tokoki kobotola yango wala sikoyo bana Congo to ebite nde tokosala po eloko toteka wana eza société monene tomona na ba reportage ndeko na biso mwa journaliste aza maître avocat Christian Bosembe akendati na Gécamine ba camion etandama molongo par jour au moins 200 camions ebimaka na ba matière première ya o epa na biso papa mbongo wana biso moko to profiter nango te et d'accord ba pande ba profiter nango to ko sala ndenge nini po biso to boto la société na biso po to récupérer richesse na biso. Wana eza question bandeko oyo bazana bokonzi na maboko bakoyi ko répondre biso à notre niveau on est vraiment incapable d'apporter une réponse à cela et naibi très bien que période moko ezalaki na kati ya Congo tant on a raté ezali période oyo to tikana na 50% 50% na et permettait biso to vivre un petit peu na décemment mais pas vraiment à la hauteur il y a richesse na biso. Qu'est-ce qui était prévu, qui était organisé? C'est-à-dire que par Nabiso, puisque minérer tout, Oyobiso Zainango, ils ont traité le Japon. Japon, à côté d'un avion, il y a ma belé. Oyobi très bien, il y a ma belé, il y a cobalt, il y a zinc, il y a bauxite, il y a tout ce qu'on connaît sur le EKI na Japon. Balekisa on a donc balekisa on a la chaîne wana sikoyo. Il faut bande qu'on a vu sur expert na biso ba télémi la fenêtre vitrée bazota la nengeni bazo traité matière les autres traités matière bon 4 sacs eleki 5 sacs eleki ce que si au bout de la chaîne bazui OK d'accord donc on a vendu pour autant bazaki même pas pembe na ya minerai. Moi je pense que il faut politique na niveau ya minerai ba changer ngo ndenge mususu. Alors on a évité Suzanne Likambo ba ça sinon to passer na mais ndeko Jompoy ata kuti so ba bikino sikoyo bisoto ko ndeko Jean Jompoy aza musicien ndeko Jean honorable Jean Poy donc ndenge za wana na lobby ata kuti so to lobby sikoyo kino
biso to récupérer marché wana to ko récupérer en dernier est-ce que to kozong za susu mbongo na société alors wana za question politique puisque wana il y a que le président de la République ne doit encore répondre. Il y a des makamsusu ezali placé à niveau politique ou eza politique à mboka où il y a beaucoup divulguer on devant mais c'est tout le monde était il y a garanti aux autres qui chance ou grâce il y a retombé sur ces documents là où ils expliquer bandeko mais mututu aza accès na ba données wana te boye ba ke ba teka 50% au etikala ki ba récupérer ba teka en rôle sous c'est pas tout le monde qui a l'information et moi je vois très mal un président de la République ou à télémil bosso par le badon Kabila teka 100% ya Jekamine. Bon, c'est quoi va poser question mais c'est quoi yo ça ndengo yana question ngoye ba yango là question de ngoto ba yango là ça m'étonne que le président de la République répondre à la question là puisque ndenga ça wana to là quoi to perda ki 66 millions ya euros na marché on a proposition de on a 13 millions bango ba teka on va du bénéfice de 800 millions na 800 millions na 13 millions biso de tekela ki bango biso to la kata perte 66 millions et là quoi équipe qui sont na maboko si ko tilelo 66 millions to récupérer on ndenge po to récupérer baté ndele ba kozong sango mais eloko eza na mboka na biso je kamine zaka na mboka na biso na mboka na so congolais ba yebi ke da minéraux zaka ba minéraux zaka na mboka na biso biso moko te bénéfice kana ngote c'est ça en fait donc ce que ndenge za wana soki to lingi siko to sala ngai po na ngai na makanisi na ngai président de la République oya tekaki eza moto mususu soki lokola siko ya zu pour la place akoki ko revoir marché wana na ba opérateur économique na ba oyo ba sombaki yango ba américain ba sombaki bango yango ba ta île britannique ba offshore wana sombaki ba Jekamine soki ba ko revoir part ya marché est-ce que na kati ya makambo ya Jekamine est-ce que tout ça na part na biso na pourcentage moko ya biso ou pas yango ndelo to ngona ba so nyoso kindaka na bozo ba ndengona po na bozo ba bato o ba na pouvoir na mboka na biso. Ben, voilà. Ça c'est une question vraiment qui relève la compétence à président de la République ou du Premier ministre, tout en étant que nous on n'est pas armés vraiment pour répondre à ce genre de questions politiques. N'a évité sur les dernier éclaircissement sur voilà dernier éclaircissement nangai bisanga et dernier éclaircissement pour ces biso ba congolais bato ba monaka na libanda bazo monaka kino na Congo minerai ezali mais minéraux to nango na kata katanga minéraux ezali mais eza ya bisoté d'accord po basi bateka bon ndambo ya minéraux to nango siko côté ya est il faut siko to fungula ngo miso to bandenge nini to ko gérer minéraux wana po ba pa est-ce que ni ngo la sakeno côté à est kuna minéraux wana eza la totalité à biso c'est ça puisque c'est ça c'est que nous maintenant les Congolais on veut savoir on dit que non on est un pays riche oui bien sûr on est un pays riche par rapport à nos minéraux mais est-ce que ça nous appartient ou ça appartient aux multinationales qui ont acheté ça? C'est ça. C'est ça les questions en fait. Puisque quand on a vu l'exemple déjà de la Jekamine, la Jekamine a été vendue à la totalité de la Jekamine. Et les restes, on parle de coltan et tout comme ça. Et que les gens sont en train de nous piller. Qui dit que non, Batouana, Basomba fait partie Wanati. C'est ça, mon frère. Alors, on a réussi et mais ma question, vraiment, la deuxième question, sur le solde militaire, la retraite à militaire, pension de il y a papa la biso. Alors, on a pension à Nandeko, tout le monde qui président Yemoko Kei, a zopé sa enveloppe, yo kamata oya yo, salaki 40 ans, yo zoa oya yo, ça 52 ans en armée. Est-ce que ce n'est pas une façon au Bengana Bango? Que non, bino au colis à l'époque il faut un andak boutique là-bas qui place. Merci beaucoup. Ce qui cause à l'interpréter. Eza ko bengana bango te, eza nde mais et là quoi biso nyoso na poto. Soko sali musala tina un certain âge, il faut qu'il y ait la retraite. Au coup tika la karaté, au fandika na musala wana ti puisque nga naza colonel, naza général, na tika la karawana. Et ana bato so pe wado na sima. O ba ko zape relève. O pe ba ko sala po batata wana soko tali âge na bango. Na ba santé baza nango déjà. Au moni que papa si ba koli. Ba ko mikolo. O ko tinda muto ndenge wana front comment. Yango président a joué initiative. Asa général il faut qu'il le bunda. Te asa général il faut qu'il le bunda. Mais asali asa général technique ya guerre. Il y a tango wana siko ezandenge moko susté.
technique à guerre est comme différent. On dit vraiment question basali formation à Sika, l'accès à technique à Sika, à qui ne serait-ce que conduire nani équipe honorable. À qui conduire équipe mais la technologie à Sikoyo, biso se bien go. Ata biso moko tozalia, ba na biso. Internet biso de bien on était ba na biso té. Pour moi na biso da moi na 6 ans, mais ado ça makambo yo papa go côté internet té. Mais biso pendant mon papa ou biso o ba liboso na biso ba ba général na ba colonel pour bango na âge na bango et dans technique à papier o lo ça la plan à papier o lo ba na o loko tolki walki mais siko yo eza sur la tolki té et comme technique o ça ba drone ezo loba drone ndé mutela ko ko bunda ya su mutala na fronté ba papa ba se ba sali étape na bango basi bakoli basali ya bango musala babundi pona mboka na biso basali nyonso pona mboka na biso tango ekoki po bakende kopema po ba jeune pe ba na sima bazwa relève ngai na moni initiative ya président de la République c'est une bonne initiative puisque ceux qui obimise moto na musala to mona ba généraux ebele ngai na moninga na ngamoko tata na da général tata wana tango mobuta kei adaisu na musala te soki tolobi que tutanga kombo te mais tata wana musala oui mais il y a que tant Mosé a zongaki a récupéré qui ba au gradé mingi a récupéré ba au gradé mais il y a tata ya moninga na ngawana bazwa kaité parce que tata comment ko vivre na ndenge na ye alongwaka place azalaki kuna na Kamina aye kozonga na Kinshasa po ya ofana Kinshasa po moya vanda susu kuna ezalaki te po daki susu na gradité avec sur la place. Mais si on a une présence d'initiative, que nos généraux, bon, na colonel, comme à un certain âge, avec que non, ceux qui bolingi, beaucoup na retraite pour tout rajeunir armée. Voilà. Président a sali l'initiative qui toko. Et sali pena ba papa bisengo. Pour ba papa ba yo kolo ba témoigner dans la télévision. Bah c'est pas une geste présidence de la République bango. Ils ont accompli voilà. On a papa na civil ou ba militaire. Ba militaire. Bango ba c'est pas parce que geste président de la République à sali bango, bah c'est pas non makasi. Puisque dans le batika la au moins lokani wanate. À côté na armée, ti abima na ba ninga mususu ba bunda na bango, ba sala bango armée, mususu ba bima ka ni wa maboko pam. Mais bango ba bimi quand même na enveloppe. Donc et donc ça là que non, retraite na yé. Sans discrétion est-ce que tu as vu loko nini batiaki mutu ni nezala ka enveloppe. Pour la moto ya wana dali kambo ya l'état na bango. Mais na ndenge bazo lobela to lotala ke no bazana esengo. Ba sepeli na geste wana. Ti omona batata ndenge wana ba généraux ba colonel ba ya ko témoigner c'est que ba sepeli. Na ba conseil o ba pesi na ba soldat mususu ba koti o ba na kata armée que botosa mibeko botosa miboko ya mboka botosa bakonzi ya mboka botosa hiérarchie militaire ça se voit que non ils sont contents de leur travail le travail est accompli ba accompli travail na bango bazuli futa ya mosala basalaka panda bambula na bambula. Est-ce qu'on dit que papa na avant ba kende ba officier militaire wana bazui temps ya former relève puisque il faut pas seulement au kende puisque au commune âge au kende. Mais il faut aussi faire former bato tika na basa musala malam même si la technologie est là mais basa musala avec conscience avec amour du pays avec patriotisme comme on dit vraiment qu'il y a du temps à reformer puisque on dirait maman et salami brusquement to banon s'attendre na hauteur. Honorable Jean Pouy na musala militaire service militaire hiérarchie est très important. Un supérieur hiérarchique awi ko yamba motote o adana senaye ala ksaine musale zalakati po mitindo ada ko tinda tango azaki supérieur o adana simada ko mona ado mona ndenge mokonzi naye abanda ko sala ndenge abanda pesa ba ordre ndenge abanda sa ba commandement ndenge abanda ko sabango ndenge ko sala ça veut dire que non ils ont eu le temps de former les jeunes qui sont derrière et par rapport à ces jeunes là aussi c'est maintenant à ces jeunes là à leur tour de donner aussi les leçons à ceux qui viennent après. Puisque bah on est au président de la République à Kokoti, Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc le bateke, bah on est sur Badaka bien. Pour tout le monde à Bakamsou et de Salam. Baza ba généraux, président de la République nobo Salaboye, là on sur Bamsuso, badana la Bolembu, badana au côté dans le doute, bandimina nte kazana le président pour ba exécuter, badana ko exécuter dans te. Bah la doute ba kanse que non, mon cause la bango ya kala, azanan. Oh bah éviter que non, président de la République a ça changé.
changement c'est côté changement total et c'est côté puisque président Siko eza Félix Tshisekedi Tshilombo yende mutana ko pesa mitindo chef d'état-major d'armée. Alors nazo rebondir na place wana lobby mokonzi azaka moko président de la République eza monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Papa Tomoni Gentil Kobila a eu pouvoir le lendemain babanyo panza ba betalage ba bala bazo boire ba ndunda bazo boire ba biteku teku bazo boire ba sardine onyo so ba maman bazo sala po ba lesa bana batangi sa bana ebele na Kinshasa na baza ba université batangi vraiment na ba mbongo ya ba pondu ya ba makayabu na ba bala mais sans sommation, sans poser question, moko, betalage, ils ont sauté na libanda, bazo benga na bango bamba, et ça là qui n'a pas si na mutema, ba maman baza ko lela, bazo mi bamba na se, torosuka wapi, et basoda bazo buka, na mona ina bypass, ba maman bazo lela, mais ba toi na batinda maki nanani, na président ye moko, ou bien na gouverneur à ville à Kinshasa ou bien na général Kassongo ou azali général la police à Kinshasa. Honorable, na koye ce que non, en tout cas les Cambona et ça ils sont ba congolais il y a partout passe. Et ça ils sont passés à Kosakana pour te que Kinshasa na état Kinshasa Congo et Komaki ceux qui la plupart batwana ole sa Kinshasa ils a ba maman. O ba aller côté kana ba coin, o ba aller côté kana ba balabala. Faut baler ça bas là. Ça les a insultés. Autant que ça bas dans mon classe pour te dire que non, bah jeune garçon na ba papa ou abisso, bah là sur na misalati. Misala c'est là qui moyen de vivre au Congo, c'est que non congolais a koufaté, a na bo mo itilelo, et ça kaka, moi ba mimbongo mike wana. Ba commerce wana mike. Mais Gentili Gomila en voulant mieux faire à salaire. Au salaire pour exécuter, on les même autunata mitindo et pas ba continuer à l'écolo. To éviter décision wana et outeli wapi. Donc ils ont confirmé les agents Ngobila mtoa tindi batwana. Mais puisque yende mtazali nani ya ville. Hein? Yende mtazali maire ya ville. Gouverneur à ville. Donc ceux qui est là quand on salami et que ba soldat, ba militaire ba bimila balaba ba kene kubuka, c'est que dans la moto mo apesa mo mitindo. Bon moto na apesa mo mitindo nani. Po batwana ataku tsoko pesi ba mitindo. Il fallait quand même mo pesa bango temps. Au pesa ngata obenga bangata ke no ata na stade des martyrs o espérons que non na doko benga bino na tikeli bino 2 mois po dans 2 mois tokobuka o bena kolukela bino place moko boye na tia bino en attendant po peut-être ka biloko na po ministre ça yebi ke non na chaque commune ce qui Gentili Gomila a réfléchi ça qui malam alinga ba ke no na chaque commune batio se beteka na balabala na zolo bino mo place tel bokenda koteka po mutuno sa yebi ke na commune na bino wenzeze sika boy mais siko oyeka ba lelo na tongo moko la muki ka boye oke ko buka siko basi wana ba mama wana batangi saka bala mo ba kelasi balesa ka ba bota na bango mokolongo balesi mabota na bango te baza na place ko eloko ko sala te sécurité sociale pe ezala kuna te sécurité sociale pe ezate siko distribution alimentaire ezala pe te voilà siko basi wana ba ko sala ou soit asala ngone intention que non batu wana batomboka batia mobulu na mboka ou soit à Salango, l'intention que non, à casser président de la République. Puisque tout le monde a une logique, puisque yo yé, osa, yo, nani, yo Gentili Gomila, au commis, nani, ya vu la Kinshasa. Mais tant que yé, à vos amis mitindo, il fallait quand même analyser au thème, non, mitindo n'a zui. Est-ce qu'il y a la malamou, toi, il y a la mabé? Et il ne s'est pas posé de questions. Il est venu avec la brutalité, et là, maintenant que ça bardé, ben, ça commence à faire le ping-pong. Que non, les engaïtés, mitindo, mais comment yo mtoza ma mère ya vu la Kinshasa, ou les batailles na tinagi basodawan. Et puis nanasi bonta ko bima na séminaire. Voilà. Na séminaire. Na président de la République. Na président de la République basu engagement que toko tambola derrière la vision du président de la République. Et tout de suite après, bah pandi. Yoane za solo puisque ceux qui président de la République a pesi mitindo te. Mitindo wane uti pa yi ya nani ozo mona teke no na Gentili Gomila na ba ono so asa mon si ba na mboka so pasi nan ba bimi kutu na pasi ndé to bimi na noté alingo ko tsa na pasi po to yebi ke non 3 quarts ya population congolaise ba vivaka ndengona.
Alors bandeko na ngati to komo kende vraiment na suka masolo na biso na kosenga o bakisa mwa liloba moko ya muke. Mais avant bakisa liloba toza na retour ya Moïse Katumbi. Moïse Katumbi azozonga lobi lobeza lundi 20 mai. Azozonga azongela wapi. Toyebi ki azonga Katanga. Mais pas kota Katanga azonga nzela akota nzela bus ou bien nzela makolo. Katumbalesa ou bien nzela mususu. Papa na sepene ya na mutuna wana puisque na yebi kilo Moïse Katumbi a okota na fenêtre te a okota na porte po aza congolais. Alors na porte ya munene to porte munene. A okota na porte munene po batuno so bakiko zilaye na Katanga kuna. Bakiko zilaye kuna na aéroport à Lubumbashi. Ça veut dire que non akoya na nzela makolote, akoya na nzela kubomba na te, akoya buma na avion. Akokita net moto so akita po yemo ka baki kino na dako zonga na mboka na ngai naza na droit président de la République apesi nga droit. Moutaoukanga Azate, Moutaousimbanga Azate. Il a plein confiance avec le président de la République. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui a fait la politique et qui a compris la politique. Par rapport à d'autres personnes qui mettaient encore en doute la présidence de M. Félix Tshisekedi. Il a compris. Voilà. Amoni passe yaba namboka. Amoni ndenge mba namboka bamoni passe. Yemoko Moïse Katumbi. Afani mbula boni na libandao. Atakutu balobi, atakutu mabango salaki. Mboko ya tata na yo ya mama na yo, bache o libanda pona moto moko boye azaki na ibunga. Po boyo connecté na moto moko boye. Est-ce que salaka? Ezalaka te. Siko awa zo occasion ya kozonga na mboka na ye, Moïse Katumbi azongi akozonga na triomphe. Akozonga na ba fanfare. Po eta pesi ba mitundo kino, bola ta pembe boya ko yambangai. Songi bola ti pembe te. Zalata na mouchoir ya pembe pona ko pepa retour triomphal ya mwana mboka. Biso no sepe na initiative ya Moïse Katumbi. Puisque Moïse Katumbi alakisi nzela. Ebele badaki na doute après l'élection. Ba élection ndenge likaki to monde ndenge mobule kotaki na mboka na biso. Ba mususu ono aibi élection. Ba mususu ono biso to ko benga présenté. Ba mususu ono il faut tout ça la vérité des urnes. Ba mususu ono biso tina suka to ketina suka la vérité des urnes. Sikoyo ba comprendre que non tawana eleki to komi na tango sikoyo kino to tonga mboka na biso. Moïse Katumbi a comprendre ayo akoya ko tonga mboka na ye. Po to yebi kino na Katanga Moïse Katumbi ata mutu munene. So to moni na baba kyungu Katanga wana ekotambola. Po to mona ba témoignage awa ya bato Katanga. Tango Moïse Katumbi azalaki gouverneur à Katanga tozaki bien. Ça veut dire que non aza mota bien. Moto no sadaka na mabe na ye, moto no sadaka malamu na ye. Alors, ndeko, nasi arrivé à Katumbi na Kinshasa ou bien na Congo, et qu'on peut c'est moi tango mouké, peut-être ya bopemi, mais tout de suite après, à ça la tournée, Oya Bengi, il a appelé ça comment marathon ou safari. Dans toutes les provinces. Voilà, à la safari, dans la province tout. Mais safari, on a pas ça, on te dit qu'il y a un avion. Mais ah, bah, par exemple, l'avion est pour boiter. Est-ce que la décision de mon oncle est basée là qui est? Te ndeko Jean bloqué na safari na kenete. Te eza bazoli Moïse Katumbi te. Bazoli décision wana, bazoli ngo moto nyonso yo aza na avion. O aza na ba petit porteur, o aza na avion na ye. Ba jet privé. Bato bana mbongo na Congo. Ba millionnaire ba mingi te. Na Congo na biso bato bana ba yiba mbongo l'état bana ba biloko wana baza ebele. Monsieur sura ba mbisite ba baza ebele. Tango balobi keno ba avion kitaka na kingakati. Nana yeba ke ba avion kitaka na kingakati. Bateau bakena kingakati. Voilà. Ce qui décision wana zwami, c'est que président de la République komaki na mato inaye, ayebi ke ya na ba avion mususu e mataka sans que bino bana mboka boyeba. E ba avion wana biloko emaka na kati. Avion wana ezaka ya banani. Oye kotaka e mataka e kitaka to ebite ya banani. Mboka na biso to yebi ke insécurité na makasi. Par mesure de prudence, le président de la République n'a cabinet na nyonso bazui mesure de prudence moko très sévère. C'est pour la protection de notre pays, c'est pour éviter aussi que non certaines personnes, même si l'état de droit va commencer à réagir, que ba msusu ba do moya ko kimela na nzela na bango wana te. Po ndenge basala ki ba avion na bango wana ba report na bango, ba yeba ki non, ce que baby le lowa na ko mata na kimi na kei. Mais awa gouvernement ko bima, kala mingi te. Na mitindo wana eponi moto te. Eda ya mututu. Calamité, mais calamité, mais où me libère calamité, gouverneur, on dit même que Mbalo, Bazum, tout, puisque Baboy, tout, on va proposer qui. Mais ce qu'on dit même que Bazum, tout, on a lavement,
chef du gouvernement. Papa, Tolandi président de la République lobby. À Salaki réunion, n'a ba ambassadeur. Président de la République de sa propre bouche, il a bien affirmé que non, le nom du Premier ministre est déjà connu. Donc, si le Premier ministre, Bozala Kimia, comme Kotangama, Kalamingité. Je sais si que non, avec la confiance qu'on a envers notre chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, que le Premier ministre Wana, a osala muto na maboko pembe lokola ye. Pa osala muto asali ba buzobate. Po na ngai, nazaki na choix nanga. Soki zaki ba pesa ngo pa professeur. Oyo ya droit. O batono so batanga ki ba kombo awa. Na kotanga kombo te, po peut-être ils ont encore un secret. Bon, vous avez comment influencer le président? Peut-être, bon, le quoi, tu vas donc le baloba. Tu es bien noté, c'est pourquoi tu appelles surprise paye à président. Si il va donner ça à quelqu'un qui a fait les droits, donc il vous a la malade pour attaquer Batouana, pour aider l'article tout, à aider le droit, à attaquer Batouana, payer aux sanga. Puisque le président Nabiso a d'autres temps selon la Constitution, la Constitution, depuis qu'il a pris le pouvoir jusqu'à présent, on n'a pas vu d'erreur de notre président. C'est pour montrer que la politique qu'il fait, c'est de la haute politique, c'est pas la petite politique. Alors, Bandeko Balandi, Tokomina Souka Yango, Nganabiso, Binomo Boyebi, très bien que les bonnes choses ne durent jamais. Ndeko, moi, dernier mot, mais très rapidement, pour te clôturer Tanabiso. Merci beaucoup, Ndeko. Merci, Mingandengo Yaminga na Isika Oyo. Merci. Après, en tout cas, Mboka Nabiso, Biso ba Congolais, Tozana Elika. Bon, na Liro Mboka na Sozo Kinde. Na Liro, Toyebela Kimboka Nabiso, Tozaki son espoir. Tondimaka te que non un jour moi na mboka a cause wa esika na mboka na biso wana po bato bakotaki na molimo mabe bakotaki na makanisi mabe bana ko boma koyo kata souci ya peuple congolais te mais siko to moni banda moi na mboka koti nan ba beti lisasa te pa moto moko te ba marche za ko salama ba meeting za ko salama eloko moko zo salama te ça veut dire que non état de droit et continue na mboka na biso et non maintenant il faut espérer maintenant que non mboka na biso et qu'on mata, puis qu'on tambola, n'enge sengeli. Mais à nous-mêmes déjà, de travailler avec notre conscience, de travailler avec notre intelligence, puisque Congolais a zobati. Batumingo a mona biso bazoba. Ah na mbibanda biso ba diaspora, batunyo so ba seka biso. Ba seka biso que no ba Congolais no ba zoba, un étranger a da konyo ko la bino, un étranger au salabino boye, boda ba lobati. Mais tant Sarkozy a zaki étranger ba bengana ki, tant dans les valses a zaki premier ministre bengana ki. Biso na bango bato mikili poto ya France awa, to na mentalité mo côté. Biso mentalité ba Congolais aza mutu bakosaka na lipa. Congolais soko pesi 100 francs au komi mokonzi. Au pesi 10 francs le que non, allez binelanga kuna na ko pesi mbongo. Na ko pesi écoutez. Puis Congolais bandi ko bina. Odomona Congolais ngazali. Combien de fois to moni monsieur Fayoulou Madidi à Kosiba Namboka, tout le monde a langage a fallu changer étape par étape avec des insultes qui se suivent envers les chefs de l'État, soit disant que non, Aïbinga, Asalinga Boye, Aza marionnette, Alati masqué, nanana, Aza pantin. Bon, quand on voit déjà un homme politique avec ce langage-là, d'insultes, avec cet acharnement, de haine, est-ce que Moutanion soit comme président de la République? Asali na muninga ndengwana. Oya memaki na Lusambo. Oya memaki na Lusambo ke Osambela. Afingi mutu na ye ndengwana. Na memaki muninga na Lusambo. Ye matin falu ndeng toyokaka. Que ye mutamema Félix Tshisekedi na Lusambo. Ah bon? Amema na Lusambo bakoma ko Sambela esika moko na Philadelphie. Mais tant que makambo élection bimi. Asa na évangéliste, Yo kananu, y a des frères d'église. Frères d'église. Mais tant que c'est comme makambo élection. Frère engagé. Adaki bien engagé que tous les dimanches il va à l'église, il participe à des réunions et il fait tout à la réunion. Tant que comme il a eu des pèses, bango tout. A dit que non, moi j'ai pris à tel endroit. Félix a dit. Félix, tu vois comme attaché dans l'église. Yo, comment expliquer que non? Oui, mais c'est différent. Félix s'attaché à l'église, mais à ceux qui président. Mais il y a un temps ça, mais avant Félix, il faut la vérité des urnes. Mon nom est que. Kasi yango le kamutodo todo kama yango na. Yo so mona moto, ba pekisa yo nzambe po ozite na élection. Oh non, base na ngai elobi ke na ke so église wana te. Otiki église. Est-ce que ça là? Mais bango église nzambe okenda ko sambela pona bato, to okenda ko sambela pona yo. Po okima église. Hein? Papa, tala banane. Nzambe osambela pona bato,
pour l'église. Pour y aller dans non. Mais pour que nous église ou pour y aller une église ou la présidente de la République, il y a une humiliation. Donc, à supposer maintenant que y a un président, il va continuer avec l'église. Mais il faudra que nous assemblée pour la mototé. Et pour la fanatique, pour fanatique, il y a beaucoup de mais comment yo fanatique à quoi est-ce que non? Tika église wana otiki. Est-ce que bana ko samba na solo to bana samba na lokuta. Et puis tant que tu l'as langage na yo, ya yo monsieur Martin Fayulu Madjidi. Langage na yo, les versions ont changé. Au moins plus de 5 versions. En plus avec des insultes dans la bouche en tant que frère, en tant qu'un homme d'État qui prétend être président un jour avec des insultes. Est-ce que ça peut avoir est-ce que c'est mon modèle? Est-ce que c'est exemple? Il y a aucun sabbat. Alors, merci beaucoup, Ndekorangaï Jean Chimonga Kabea. C'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau de Rotek TV, tout en espérant que ce n'est pas la dernière. Et donc, les émissions vont se poursuivre pour vraiment tout éclairer Bana Congo, Oyo le Kanakatsa Moka, Oyo Bango ba yebite ou Balinko yebate, puisque Mingi na moi lelo, Bakina Otala toujours ba situana. Oyo o batinda ba ona haine tribal o batinda ba ba finga batu o batinda ba éviter que mwana mboka oyo baza ozelavement que azo bokonzi asazu bokonza mboka. Merci beaucoup na bino batu ba bouti ko landa biso na émission na biso lelo avec mon frère Jean Chimonga. Merci beaucoup de liker, de partager notre vidéo et surtout, vous qui venez de découvrir notre site, de pouvoir vous abonner massivement de manière à recevoir toutes nos émissions chez vous directement. À très bientôt sur Rotek TV. Bye bye. Bye bye, mon frère. Bye bye. Merci beaucoup. Allez, mon frère. Au revoir. Merci.